wana za kotambola po wa diskerba joyo mobali fozala prida usale ekonomi usale lambongo na tina fwami bakoseka yo bato bakoino bamasa bakocholo oko bimashor petit azale mpoli azwi mobali avoyu atie ye peze mi balongo lyangwe bude azomona na za zombi na demarche ya ba vampire sokutali misune ukumone ndeti nyau mobali no azali voyo. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Na yebi bokotuna na lamba kabyanini bazoruba na yebi kuramba te eloko na zolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango jamais vu. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV bumuna makambo bien buyuka ba comédie kitoko ba théâtre bien ba gag ya bien. Sheraton TV bugulanda émotion ya binu pa bumuna falon mwasi kitoko barubi mwana nkoi auteka nkoi émotion ya kitoko bumuna bisu ba article na binu o ya Congo o bolingaka tusura na binu likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koyeba yana samba ya Android azokota internet azorukanini azorukami Sheraton TV Sheraton TV bo s'abonner massivement babito s'abonner biso nyonso et ya bongo misho bozo manipaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manipaka ya sibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime na bimina bino. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, bonjour chez vous, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Na kata chaîne Nabino, obolela kapenza mingi, Sheraton TV, Sheraton chaîne EPC Rabino bilengi moko boye. Comme le dit toujours Falon Matondo, moi vraiment votre sœur, votre fille, ya binonde quoi. Falon Matondo, la fille du maréchal, mon onkoyazan koy, donc qui ne sachera jamais. Là je salue mon boss, le docteur Sheraton, mutu moko bien, mutu moko bien penza nga lobana nga bongo pona na raison na lobana nga vérité parce que aza mutu moko bien voilà sans plus tarder Nashira Culture biso lelo tozoloba tozolobela likambu oyo etali musala ya ba comédien lelo tozaki wapi tozokende wapi est-ce que musala ngo ezaka nde ezaki kala est-ce que musala ngo ezotambola na ba norme. Pourquoi baisse et cotipé parce que baisse vraiment to santé et coti donc to lobela makambo ebele to décortiquer moi makambo ebele nazanga mon côté voilà je suis avec Bic Rouge un comédien c'est un comédien pétri de talent vraiment un comédien qui est pétri de talent songa na beloko vraiment aboyebi Falon Matondo la fille du maréchal mamnanga zaka na ngaka bien parce que ngana kotaka na partout pour na zoka eloko bien voilà je suis avec Bic Rouge. Bonjour Bic Rouge. Bonjour Falon Matondo. Bic Rouge, un comédien, certes, mais Bic Rouge peut nous parler de Bic Rouge. Bic Rouge, à Utiwapi, à s'inspirer nanani. Non, Bic Rouge à Utindaku, à s'inspirer ndenge Evre babota maranango. Donc Bic Rouge à s'inspirer yemoko. Donc abima pas mututalanda pe idole mutute. Bic Rouge est fier, hein? Oui, nazalaka fier vraiment. Nalanda combo Bic Rouge. Donc nazalaka fier. Donc Bic Rouge a bien landa combo donc berre nyonso corriger donc ya somme makasi parce que Bic Rouge talaka Bic Rouge mutasimba ngo professeur talaka so Bic so ka rouge mo ekoti na cahier wana professeur rouge mo ekoti parent signature donc c'est que ça somme donc na combo déjà est-ce que idée nini et ya qui peut ça combo wana Bic Rouge. Bon, à l'époque, nazalaka na kombo ya papa et Kateli. Donc nazalaka souvent na ba kombo moko boye et Kateli na comprendre na kati bato trop na bima kité. De l'air na bimi na komi siko ko corriger ba erreur na zo mona pa bande comme susu bazo sala musala soka travailler fo nga Bic Rouge na ye wana
na signé donc na corriger donc Bic Rouge lelo azana audace et puis courage à l'obakete ndenge eza boyngam na corriger ba erreur nyonso ba comédien Bic Rouge au signé na lobi otala to sekat otala festival to seka affrontement mais au moins ndenge na corriger te en tout cas au moins ndenge na corriger te bato basepela na ndoto mobola na ya moto mbongo po yango ezalaka na casting donc Bic Rouge yeyo vraiment na yebisaki bino kisalume banda déjà bako souffrir na yet avec Falon Matondo na yé déjà. Voilà Bic Rouge lelo penza na Bic Rouge certes to solo là bien sûr to solo là mais mingi to vivre penza nde ba correction à Bic Rouge dans total ba correction na yé ba œuvre na yé comment est-ce qu'il se défend. Moi je vous dis que c'est un artiste pétri de talent ngamo penza na bisio. Moi depuis ndenge ya olo ba mamba festival to seka moi j'ai regardé j'étais fan. Tilelo parce que mingi comme on le dit toujours que non ne batwano kan sakala que les métiers à bazoba théâtre ça parce que au kokino classe té au que ça théâtre c'est faux. C'est faux parce que moi-même né naza Falon Matondo de la fille du maréchal natangi na ba école à bien na jeu éducation à bien par un comédien. Donc c'est ça et ça bon parce que pense à la peine ça faut à maël écoute tu es dans la classe pour tricher faut à maël donc Bic Rouge mingi et loko et ça la rend bien et c'est pas Bic Rouge ça interprétation na ya banzembo selon yé dans na ki Bic Rouge quoi mais et loko ana par hasard yo lo na idole té bimi yo moko OK mingi côté ya esobete côté ya isobe na nini na banzembo ndo balola banzembo bongo Matrix Melody c'est ko landi pe bango nyonso landi bango te bango be balanda batu eza kaka soki tolobi ke idole tokolo balwambo ndenga banda koyemba banzembo madilu alandaki lwambo kingandi alandaki madilu fo moto na motu azana don do oyo ngana sala ke zalo kola nzembo ebimi na landi bisusu vie sobe posa motema nanga ezana changer pays posa motema na ngai ifona kite Congo ewuti na motema na ngai yo nakoma te Ethiopie ewuti na mabanzo na ngai yo nabenga yo nani igwe ngiama wera ntsonyo baba bibaba ya Noël wana pe nazwi pa batu. Voilà j'ai pas battuté mais nga so pas ezaka que et sobe to banda mona banda ba banzembo mais sikoyo nio pe lelo to mona Bic Rouge ba moni te ke ozongisa biso na sapo ngai déjà na baneli aerobic non neza boye na nga idole te na mutu te moni te quelque part pe idole neza sobe bon non normalement bon et sobe vie l'a dit ndenga ba ola kabasha. Bon et pesanga pe oui et ko pesanga apetinga pe na banda ko baola nzembo mais na comprenant na kimelo mo po via baola ka badi ya vie zala ka badi mais ngasko na ya na idole tout soki na jui dadio ko sentir na ko beta ndenge dadio ayemba mo sentir maloba nanga beta no dadio to jelo yo komona mwana mwasi soga za kutambula na nzela za kudenda shore sogo talivine kalme wana za kutambula po diskerba joyo mobali foza la prida usale ekonomi usale lambongo na tina fwami bako seka yo bato bako ino bamasa bako cholo oko bimashor petit azale mpoli azwi mobali avoyu atie ye peze mi balongo lyangwe bude azomona na za zombi na demarche ya ba vampire sokutali misune ukumone ndeti nyau mobali no azali voyu Ozi mobali avoyo yo mobali tente mwasi na yo milo bana boko bota bamuke bana baseke yebela vision yo komona ozomona soko landi yango mona ka lokola ya dadio
Ah oui. En tout cas, bravo, bravo l'artiste, bravo. Hein, Bilenga Bouepene Zakana Shiraton. Hein, docteur Chirac, Moutoumoko bien, Moutoumoko Pena bien makasi. Hein, il passe à moi, sinon il passe à Bana, quoi. Hein, tout le monde va avoir ce blouillement, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, Bilenga Boueka, on a un Kata Shiraton, avec la fille du maréchal. Hein, moi, Nankoyazan, quoi. Big Rouge, c'est un artiste, comme je vous dis, vraiment talent za. Oui. Talent za parce que, vous voyez, il n'y a pas que la comédie. Nenge Moutabe Tarama Solo, le One Man Show et tout, mais c'est un musicien. Vraiment, Soyoki, au senti qu'il était Aoyemba. Il parle pas, il chante. Et puis, Nakatia, malgré que au balo Linzembo, non, sentir le moko, na banzembo nyonso, tu chantes ma réalité. Oui, oui. Oye ma réalité, marambozo leka na mboka, marambozo leka entre ba couple. Oui. Vraiment et ça et y a qui comme par hasard ou bien vraiment je me souffre fana kebité. Ngai parce que balobi ke ba comédien ba éducateur à masse. Siko na éducation na olena ke ne ka ndenge mo lobi ke vie la dina ke kota marambo fufu. Na sala na nolo mombo epe batu ba olanda comédie mais na sima comédie na pesa pe na la batu réalité parce que so tali si batu réalité et ça pour ça batu ba zonga non na bango moko et puis ba changer hein ezaki nini nde sala epo non ezaki na lingaka na comprendre musicien comme un comédien té mais comédien zalaka na capacité ya koyemba soki tozui ndeko na biso pauvre pululu côté à Kenda que ton âme repose en paix. Azalaki pe musicien nga na Pointe Noire na mona ba album ya pululu na mona ba décalé pululu abeta na mona ba chanson ba Mathieuda Mandangi mais azalaki comédien un musicien to go sur exemple est-ce que bina fila gotenga mande pululu banda gotenga donc na idole wana yanga na inspiration ya comédie nga balandaka na bango kaka nga balandaka na beta loka nyama pasenga matata mponyo bazui mikolo na changer idole okomina nani Mikolo na obenga kutu na changer appel. Allô Fallon, excusez hein. Na lingaki na tindela yo biloko yango mais na belaki. Na wuti ko sala berzame pas chef de localité. Batali eza nango malaria te typhoïde te malili ya kati hein. Ba komaki ba kisi fona mela tricot na tongo complet serviette na poko. Avona la na lie ba chaussette. Na konyonga te ya na komi gambela falaki na tindelo biloko somo bakati biloko asia basi babwaki wana bato batondi somo ba perpète ya bien ba sandale na bandweke le bazongisa ba ozamo do idole ya kaka ya voilà c'est l'ambiance na kati ya Chiraculture na zobosa na te la patronne Beki Kanimba mama pasteur na yeba ye na Calebas espace Calebas pas maman Ange pe akufelaki mère koto za biso to lela kaka tozo lela kaka na kini yoko lela mingi te po eko serrer sentir makasi ya avion merci. Voilà, merci beaucoup. Bravo, j'ai dit toujours bravo à l'artiste. Bravo à l'artiste. Artiste Oyo, vraiment vous avez vu, non? Vous avez vu. Mais c'est quoi le moko na mona et pas Big Rouge depuis les débuts. Audace moko boye zanango. Qui est moko boye. Donc tu es sûr de toi. Oui, hein, et le quoi na monyango na monyango sika quoi. Mutabi alobi ke non na bandi na place morote parce que tu so ba tenga fona fulama. Na bandi na place morote na bandi na ndako. Na mi bimisi nga moko. Est-ce que eza na mutu morote oyo zo ignorer oza sûr? Ndeti nani? Peut-être vous avez pas des même chose on est na groupe mon boye ya coin. C'était au moni bato ba kozanga maloba. Est-ce que so monanga pas d'offert? Té. Nanu na kenda kuna te pona mona baptiste belé po bachaye ka fois bima pas dauphin mais ngana kenda ni mission mutu te mission liboso ngo epana yo nana zo se rappeler mission moko na leka na chaîne moko boye mutango akima na image na yepe amona na gate donc na bima pa mutu te yango na zalaka moi sir ba dauphin ba benga ngana yaka gate na boyaka Toi fier. Si vous fier on les années. Et ni nyongo pena na koza fier bon kiyo kaka. Fallait aloba koyeba musala sala ka mwelengi moko. Ah bon, ah non ça na koyeba musala. Ah bon. Donc ne za bongo Big Rouge ayebi ke non ne za boye ne na corriger kana yebi musala yango na corriger. Ah en tout cas Big Rouge. Oui. Lelo peut-être so président moko boye ya groupe mon bo habité ne na otala Big Rouge boye na sepeli na ya ben Big Rouge kana o intégrer groupe na ngo okini.
ko aider, c'est-à-dire na image na ko ya na tiepe poids mais ko recruter nga ko kate non bigo wa charge nga na za parent na za charge ko kate donc nga lobo bengi nga pe na za na jar to bengi na répéter donc nga na ye opesi nga tactique de jeu botie caméra na bête histoire sili na longwe na kei donc bigo jo somo wa penza somo donc na bangi na bangi makasi donc bilenge boye kaka na Chiraculture Shiraton nza pena goût Shiraton elengi Shiraton ya bino et la bino ka mamba bien mamba sika mamba kitoko makasi donc Bic Rouge olobi que lelo ogete oza charge mais siko yo moko envisage ko sa groupe oui na groupe ah bon l'armée spéciale Fox de Bic Rouge. Banda déjà koleka na TV. Bon, normalement, tout ça là qui déjà bagag, mais tout côté ça qui en na chaîne moko za na TNT na kotanga kombo teza na zopesa bango moto teti. Ba leki sango likolo ba air tardif nde na retira ki za na palais. Toujours réfléchir. Okomona peto yao. Okomona peto yoko déposer ngo kaka na chaîne yawa e bandi koleka. On a compris la vitesse que les gars ont yabiso ya Congo. Pourquoi pas ça la peine bien makasi et ça la kitoko makasi le docteur Chirac n'a sûr que vraiment aoyoka Bic Rouge ayebi musala na ye alobi a corriger. Ya ye pena pas corriger. Wana jete même ba Patricia Tiba benganga ba yebi kana korjaka ba Dede Boyoma ba yebi ke rouge ya korjaka. Donc na sala que jete ngana kenda na ba fête ya espoir ba place ya ba danger na beta fort. Donc à part ko beta ndenge na lobito seka mukolo ya course ya ba bato ba memaka ba vélo. Il kaka j'espère wana vie nani Bruno Tiba la zalaki donc na beta na triomphal. Pona nini babenga ki bangote babenga nga ko benga ba solola kitoko na sala musala kitoko kani ya matele masengi bis na ebisi na yake makolo soki na yake na bis mendenge mususu donc naza bena na talent chaîne ngonde makasi kombo Shiraton bokomona musala ngabe ne sila ka te répertoire et sila ka te oyo nazo sela comédia bakiki ya miso l'air na robanda ko kita mutu mubimbati makolo bolembanga te donc nzoto maele ya nzoto ya Bic Rouge c'est ya na likolo donc c'est que bilenge aussi la te quoi bilenge si la jamais en tout cas Bic Rouge ça le quoi Shiraton na Fallon Matondo la fille du maréchal donc to se chakate Bic Rouge pas le bien ko se chaka jamais donc Bic Rouge siko aux acteurs non deni parce que eza passé eza facilité ndenge yo moko déjà obi okorrijaka olinga bana na yo pe oyo bimisa baza ba correcteur baza taba encre correcteur yo za Bic Rouge baza taba encre correcteur siko bana wana ojira bango ndeni musala ngo ezala ko facile ko diriger bango na ko diriger bango eza nango simple pour mettre en scène aza donc na dirigeaka bango bien ndeka ba groupe nyonso dirigeaka ndenge pe nga na dirigeaka bana nanga donc oza makasi oyebi ko gérer mwana oyebi pe déjà mwana pe nazalaka soki mwana salaire na benganaka mbala moko donc nga na benganaka pona yebisaka bango sans bino na kozalaka nga soki pe boza bokofulama na nsima na nga siko Bic Rouge olobi na nga que Obandi, ça combien de temps depuis Obandi? Depuis na bandi musalo. Na umeli vraiment. Soki na tali bien na bandi na 1900. Oui, na 1998. 1998. Siko 1998. Na 1998 wana. Bana moi mike baye bakomi pe bayaya bakomi ba papa na kata musalo baye bani pe to moni bango na 1998 wana ba comédien belé ba oyo lobi ke bazwa ba biloko na yo bazwi pe basali on pe ba succès yo za kaka wana sikoyo eloni sala ke to mona ote na ba émission musu ya ba YouTube to mona ote na ba TV na ba nzonzing surtout ba gag ya ba nzonzing eloni sala ezaka ni on kiyoka na bayebi l'église bazo sambela mwana mukia bimi mbala moka pafuki bayebi l'église na bango bazo sambela biso le rola to comprendre que Satan à part pour Satan à part mbaso sale le côté
Même Furumi, Satan a créé rien à part Mbasu. Lelo régner, lobi okufi. Mais ngana ko régner, tina ko koma. Oyebi papa chef. Oyebi aja kufia na théâtre. Mozo mona lelo, mona jeune garçon, carrière asika, apelaki ala lali. Et donc, souka Satan ezalaka mabe. Donc, yo po ebi ba église ango. Ba église bangonde bakendaka te. Bangonde bakendaka, bangonde ba yebe église ya balingwala, ba côté ba église ezebe. Bik rouge anga indi ça, maman. Balingwa. Donc oyebi na bakomi. Na yebi bakombo. Balingwala, bakoma kokendo batama na kati ya église. Moni frère na Bible yango pichu mwanza lobaki Satana bongwani ye lingomba na Yesu lingomba Satana bongwani ye alongoli mokila simbi Bible koti lelo na kati ya mangomba yango wana tozomona. Vraiment Bik rouge ayebi ba secret na obanga na ngai na obanga pena na zwa moi problème quoi na obanga na ngai comme na lingwa numéro tel parce que ba congolais tellement que ba meilleur metteur en scène ba linga rapé bango bazui moi information moi ndambu ba créer pe ya bango ba baxi Fallon Matonda loba ekuto boye donc nga na yebi na ngate Bik rouge nda yebi. Voilà, nous courons vraiment derrière les temps. L'artiste on a Bino parce qu'il y a Bino, il est là pour vous faire plaisir, il est là pour vous. Je vous signale aussi que Fallon Matonda de la fille du maréchal, vraiment je me porte garant. On a pena Bino soboyo kapeboye bango que non Fallon Matonda manager il y a Bik rouge. Oui. Donc manager il y a Bik rouge confirmé, je l'assume. Donc nga pena kotana na banga na ngate. Boyebi ke vérité ndenga et puis tellement que nga pe na zana pona ko boma banti valeur anazu moi Bik rouge pe lisusu te anazu sous Bik rouge na corriger sous bien. Donc c'est ça faut tambola na bato bolo ba munoko moko po boyo kana bien quoi. Bik rouge ce que conseille la biso mo lo mo ya sous comme avant ça lango so ko pe sa conseil. Oui. Et pas ya bandeko to bana o ba ye sima parce que yo banda ikala oui patience na yo oyo je sais que patience se foutera toujours mais ndenge oye lelo na Shiraton o expliquer pe o pe sa bandeko conseil ba vitesse wana ba lingwa la ndenge lobi wana o lo bana bango ni pona ba o pe no ba quantité conseil nyozo pe sa bango et puis o pe si numéro ça libsolo mo asuka to kamana bien ka. Bon conseil eza pona bandeko oyo bazo kende balingwala oyo bakomi bakombi et conseil eza nzele za mibale oyo zo kende lokolo moni yango bien zala et conséquence na ngwe kote ya yo ngape nazaka na patience na ngati mukolo nzambe akoloba bokomona pe na kotombwama donc conseil ka yango wana nzelo pona kitikala mais po bobenga Bik rouge numéro nangeza nango simple plus 243 85 36 59 929. Deuxième numéro nanga ezali 84 71 032 76. Benga okozwa Bik rouge. Fallon Matonda lobby na kendake na bar ngai mwasi mwana 3 mois. Dokomi na bar nga na commandé Tirbo mwasi Tirbo. Na sombeli mwana bébé secret bébé aboyi na kikonga mamenga mono. Naloyi mama pesa libele bébé aboyi momenga mono et puis nga kanda na lobi barman envoyé moi koya muke pour bébé bayeli bébé nkoyi bébé abeti nkoyi clairon or que après comme la kwiti ya kaka tolala kanga na suka bébé na katikati mama na suka kwiti bébé matina butu bébé asotenga tata a remplacer nga nzoka mama zala kasoki mwana zolela pa boya dérangement akozwa libela bwaki boy po yebi mwana lala na katikati or que ngana mwana to sanzana ke ba place libele ratena munoga mwana tombe na munogo nanga tata tika butu na bulango leka ye luka mapa mape